Dans la conférence de presse, il y a Sœur Namiso Rosny Kaïba pour la présentation d'un nouvel album Naïlo Yembo ya Motema. À Zui micro, à Yembi sans autotune. Oh là 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 là. Écoutez vous-même. J'étais la moins considérée qui pouvait imaginer. Ils ont voulu me supprimer. Na liste angolu babosane olu kakaba oyo babwakama pujuniyo kamisa bangoba géant ya pour des héros komisa bangoba héros yesu ya louange matina moteme banzembwe matina moteme na yendi omingi me osala yo ezosilate na lobi omingi me posana yo ezosilate na luki omingi me posana yo ezosilate ngayo mokili calculate olukoti opesitina na miso bato yango ata aloba esilinga nzokando fandaka na motema langage oyo bato bakomprenaka te ya motema oyokaka ngo ata basupira na ngai ata basupira na ngai ata basupira na ngai nzokande bapoeme pana yo zawapi papa oema sike matina motema na ngai yo zawapi papa naemelo